balinga mikati na nkolo mbote na biso bipaye biso tozali ezali susu wa bino mama Marguerite Yombo na emission na bino ya Jesus Christ loves you tope Yesu Masi alingi yo kolimbola na français Jésus Christ t'aime na epai boye na lingaki tomeka ko réfléchir mwa muke elongo tosala mwa réflexion na boye réflexion yango ezali nini ezali ke na kovanda pe kotala na sali mwa constat yango ezali ke na constate ke na ba hôpitaux nyonso ya mokili alors na ba hôpital nde naza oloba to pe ba hôpitaux nyonso ya mokili na eko constate ke baza na eloko oyo babengi morgue pe lisusu baza na eloko oyo babengi erreur médicale to pe accident na boye bango babengi yango boye elingi koloba nini elingi kaka koloba keno mbala mosusu likambo ekokoma kolekela na ndenge oyo bango babongisaki to pe likambo oyo bango bakanaki te ekoki kokoma yango babengi yango accident to pe erreur médicale na eko constate ke en fait non seulement bato bazouta na hôpital na lobiko mais bato bazouta pe na hôpital na makambo kama ndeko mususu akendaki na hôpital basali ya opération elekali malamu na sima mikolo ndeko akomi kobela libumu ekomi kovimba aya kozonga na hôpital bata balobi ke fo babandela so opération parce que bazo comprendre te mpona nini ezovimba bapasola batala boye bakuti ke bango babosanaki bongo ciseau c'est-à-dire moko ya bamatériel ntango basalaki opération mwa ciseau moko ya bango ya minganga babosani ciseau na nzoto ya motu na boye suite nango ezalaki pasi ndeko mususu pe lisusu alekanaki na opération elekani malamu na nsima mikolo ndeko akomi kobela eye grave ntango azongi lokola azali kolakisa douleur place oyo bapasolaki alobiki azoka pasi place wana ya makasi baye koloba ke balekisa ye na baappareil batala soki ezali nini ntango batali balobi baconstate présence ya corps étrangère to pe eloko oyo eza supposé te ya kozala na nzoto na ye mais bazokoka koyeba te ke eloko yango eza nini appareil ezoyebisa bango te eza nini fale bapasola ye ntango bapasoli baye kokuta ke babosanaki coton na nzoto na ye ntango basalaki ye opération bongo bacoton oyo basimbaka na basizo mpo bamela nango makila te bacline nango partie oyo ezalaki infecté ou bien oyo ezali na makila bongo kabakata na coton babosanaki yango na nzoto na ye alors coton wana babimisi yango esi ekomi vert ekomaki kopola yango nde sikoyo ebandaki kobelisa ndeko na biso oyo et je vous assure que suite nango ezalaki susu pasi makasi to pe kokoso constat ya mibale na ye kosala ezali ke baklasse oyo totindaka bana partout na monde entier classe eza esika oyo mutu to pe mwana akendaka mpona koyekola mais tomeka koraisonne nga na yo to pe tosala constat biso mibale ke makambo ya mabe mingi bana bayebeli yango wapi kaka na classe nalobi te ke molakisi na bango nde atelemi mpo alakisa bango mais mbala mosusu na nzela ya camarade na ye mbala mosusu moninga oyo batangaka na ye bapara na ye baza na vie ya malamu te c'est-à-dire vie ya désordre mbala mosusu moninga oyo atangaka na ye place avandi na place moko vie ya malamu te ezali masolo ezali ya malamu te alors mwana wana kozala si ayebi makambo ye sikoyo nde akokamata aye kobetela mwana oyo aza innocent mwana oyo ayebaki nano likambo te okokuta ke mwana na yo ya 12 ans ya 13 ans ayebi masolo nyonso ya ndenge nini muto akelamaka ndenge nini muto ayaka na mokili
mais soko tali malamu réfléchir nanga elongo omona ke yote mutu ovandisaki na se po betela ye ke non mwana ndenge aza wana po abotama awutaka boye po akoma boye po akoma mutu abima na mokili. Mais okokuta mwana na yo bien que aza mwana malamu okuta ye ayebi masolo wana pe mususu kwa ayebi kutu ya mingi ebele koleka na yo mkolo. Ayebeli yango wapi? Na classe. Anzela ya classe. Pa ya baninga, pa ya yokaki masolo, e pa ya monaki nyonso na classe. Mwana ko memana masolo ya ba film ya mabe. Mwana akokota na ndaku na ba catalogue tope ba journal ya ba image ya mabe. Mwana kozana ba video ya mabe. Mais soko landeli okutake origine nango tope source nango utaki wapi? Na classe. Constat nanga ya misato oyo nasali nalingi to réfléchir elongo. Ezali ke na mabota to uti to pe ba famille oyo tobotami. Na éviter so eza na famille parfaite na mokili famille oyo ezanga likambo ta ya muke. Na constater que na ba famille to uti ba problème eza dans le sens que makambo ezanga kate. Même si eza ya kokesana na ba famille mususu ekozala ya mingi. Na ba famille mususu ekozala ya muke. Tope ba lolenge ya ba makambo ngo ekozala différent, mais style eza kaka ba problème na ba famille na biso tope na mabota na biso. Kasi na ye kopusa makanisi kokanisa tope kotala ete malgré nyonso wana malgré oyo esalamaka na ba hôpital bandeko mosusu bakendaki po abota na place abima boyamba ye na esengo bakomi kobenga bino oya kozwa ebembe balobi ke non akufi na kobota malgré ba accident oyo esalamaka na hôpital tope ba problème oyo ekutamaka na ba hôpital tope na monde médical mais na constater que biso totiki kokende hôpital te mutu moko te atiki kokende na hôpital tozali kaka kokende na hôpital et puis tozokende kaka na kondima na mitema na biso ke biso okei mpona kobika lolenge moko na classe oyo bana bakendaka mutu moko te akati mwana classe tozokata bana ba classe te keno bafanda na bandako parce que na nzela ya classe bazokende koyekola makambo mabe to pe koyoka makambo mabe non mutu nyonso aza kaka na esengo ya kotinda mwana na ye na classe bien ke toyebi ke akoki mpe kokutama na baninga ya mabe kuna lolenge moko mpe na bafamille na biso na mona nanu te mutu alongwa alobake ngai naza su mutu ya famille oyo te tolongwaka na bafamille na biso te po tolobake famille oyo problème eleki bachangeaka famille te tochangeaka bafamille na biso te ebongo mpo na nini tolongwaka na église o baproblème ezali mpo baproblème ezali bisika nyonso misato totangi soki totali bien baproblème ezali mais tozali toujours kokoba na kokende kanisa nanu tolongwaka église mpo na nini? Mpo na nini okolongwa na église na yo? Est-ce que so longa na famille na yo? Est-ce que na famille na ba problème eza te? Est-ce que famille a parfait na mokilo ezali te? Alors soki tokolongwa na ba famille na biso te likolo ya ba problème. Soki tokolongwa bana na ba classe te soki tokotika okende hôpital te mpo na nini tokolongwa na ndako ya Nzambe to pe église? Et puis soki toke mwa musika na kati ya famille to na pepe na kati ya libota soko ozwanyi problème na grand frère na yo to pe petite sœur na yo ou bien cousin ou bien cousine est-ce que yo kolonga na ndako ya papa na mama na yo likolo ya yaya leki to cousin to cousine? Non, eza ndako ya ba parents, eza ndako ya papa, eza ndako ya mama, eza ya ye te. Zela mukolo akozwa ndako na ye soki akolobaki asepeli teke banzela na bino etambole longo alingi teke yo nyata na ndako na ye ça va, mais ndako oyo ezali ya papa mwana nyonso aza na droit ya kovivre na ndako wana quelle que soit ba différence na biso boye te bandeko tomeka korefléchir mwa moke elongo kasi ndako ya Nzambe église eza ndako ya tata na yo église eya ndako ya papa na yo église eza ndako ya papa na yo yaya na biso ya liboso Yesu Masiya akufela yo po yo
oza bomo po yo oza na kimia oza na santé malamu liboto no ezala bien makambo no ekendaka liboso bongo siko ndeko nanga okolongwa église pona nini po ndeko wana asalaki yo po ndeko wana alobaki église eza ya ye te ata kutu mutu oyo asali yo pasi soki azali ndeko ya mama paster to pe ya paster lingomba eza ya mutu ya mokili te eza ya nzambe bapasteur baprofete na baevangeliste bazali banani bazali kaka basali na elanga ya papa na yo eske soki papa na ya mokili aza na elanga boza na bilanga na bino bongo ya engage basali bongo siko musali wana soki boswanyi na ye bozwi ne problème ou bien makambo mike ezangaka te eske yo okolongwa okamata elanga ya papa na yo otikela sikoyo musali oyo aye kosala pa na bino non eske elingi koloba ke soki papa na bino engage bato basala na bilanga elingi koloba ke bilanga wana ekomi ya bango non nalingi nazali awa te mpona kojustifie basali ya nzambe mais toyebaka ke bazali kaka bato lokola nga na yo ndenge biso toza parfait te ndenge bango mpe baza parfait te ndenge biso mpe tosalaka baerreur ndenge bango mpe basalaka baerreur soki yo nanu oblesa mutu te na vi na yo soki obetisa mutu libaku te gloire à Dieu mais soki ekomela yo yebaka eza lolenge moko ntango mosusu ekoki kozala ekomeli ndeko mosali ya nzambe oyo na lingomba bispai yo osambelaka omoni Bible elobi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Kanisa kaka kenga na yebi yo te. Mais Nzambe a permettre ke yo okutana na ngai lelo kosenga yo te ozonga na lingomba na yo. Considérez yango lokola mongongo na Nzambe. Zonga na église na yo. Soko tali bien na mokili mobimba, pas problème ezali. Alors, kotika ndako ya papa na yo te likola ya ba problème au contraire kangama na Nzambe na yo kangama na ye bumela na lingomba na Nzambe ako justifier yo alors nazali ko encourager biso nyonso bipa itozali na yebi yo te na yebi pasteur no te na yebi kombo lingomba na yo te mais je t'encourage nazali ko encourager moi na Nzambe nyonso bipa yazali te to zongela mangomba na biso zongela église na yo et Nzambe asunga yo tikete mulimo santo alobela yo lisusu na maloba o muke kimia na Nzambe ezala partage na yo tikete kolo na bomoi a pambola yo merci bye bye.